La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeta. La famille, réaction, il y a Mama Lia, réaction, il y a Didi Stone. Après, message, il y a Cindy Olomide. Cindy Leker, Bison Sotoyebi. En tout cas, tu évité et l'eau ne poussa qui Cindy aya kobimisa ba propos ou abimisa qui na émission. La famille, soko za mwasi ya star. Omoni ke ozana o mutu moko kokaka na o makambo te. Omoni ke so balobi na yo ozana facilité ya koya ko répondre kolekaka na o na bémission te. Cindy Leker akoki choc ya réseaux sociaux te aye ko répondre pour no lobake non yena Kofi babala naki à l'époque tant Kofi aki ko bala ye Kofi azalaki marié na kini te don na Congo Kofi azalaki marié te siko ngapi nazo komi tout na bandeko na na otiela bino réaction ya Badili Stone Bolanda famille ya Mama Lia basiliki ngapi nazo komi tout na soki muto aza marié na poto na Congo aza na ye marié te libale soki mutabala ni na Congo na poto azana ye célibataire. En tout cas, Cindy Leker obeti mabe. Biso nyoso toyaki kokote la o awa to benga ku Diston mwana mabe ozo manke mama mwasi ya papa na yo mais en réalité di Diston azara na kanda po muto ya bande ko mona mwana musale pa na bango ye wana komaki mwasi ya papa na bango. Cindy likambu nini kolukela biso problème na décembre boye biso ba oto ya to sala be mission to kote la yo oye kobeta libanda na ndenge moko ya makasi. En tout cas Mama si obeti vraiment libanda ofingisi même Kofi Olomide ba propos monsieur zaka ba propos ya koya koloba na réseaux sociaux te so monike oza mutu moko okokaka na okoloba te oyebaka na okoloba te na ba parole na obetaka mingi libanda kolinga mingi koya koloba na réseaux sociaux te kolinga mingi koya koloba na réseaux sociaux te ebetisi Mama si libanda esali soni la famille ba propos ya Cindy Leker ba makambu Cindy Leker alobi esopisi Kofi esali vraiment soni. Alors la famille sans plus tarder na ozamulaite. En tout cas quant à moi je vous laisse déjà nanti que la bino to landa nanu Cindy Leker to après na côté la bino réaction bo landa ngai loko zo swangeza kaka réaction makambo ese sila kinango na réseaux sociaux makambo ese vanda kinango kimia soki Cindy yaki kotombola likambo te elingaki ezonga te. La famille, abonnez-vous s'il vous plaît, abonnez-vous mbote bandeko bolanda Xile Botelwa TV. Bonjour bonsoir kande tolobaka et dépendra na ero kolanda biso. Alors ndeko nyoso zolanda Xile Botelwa TV esiko ozali s'il vous plaît abonnez-vous, commentez, likez, partagez na Facebook, partagez na WhatsApp et puis quand vous abonnez activez toujours la cloche des notifications. Nanti que la bino to landana no Mama si to landana nupo ekamusinga to landa Mama si après to kolanda réaction tangu Didi Stone na kofinga na ye to bengi impoli. En réalité biso nyoso to moni ke Mama si mutabandi biso nyoso to moni. Alors to landana no Mama si e uzamala mingi to landa telanga j'aime s'il vous plaît. Abonnez-vous et puis quand vous abonnez, activez la cloche des notifications. Aimez la vidéo. Coutumièrement et en 2012 civilement. Donc tout na soki avant Kofi na Cindy babala. Na Congo Kofi était déjà marié. Et s'il était, pourquoi est-ce que Kine Robala Cindy Tina mairie? Posez-vous toutes ces questions-là. Et puis à la fin,
na bomi libala mutu te, na yibi pe mobali ya mutu te. Vous allez me foutre la paix. Bon, s'occuper un peu dans ma famille, dans ma vie, dans mon corps. Foutez-moi la paix, bon sang. Mais vous en attendez, hein? Non, mais franchement. Alors, Mbote. Nayoki, Namoni. Mingi, cette histoire de 2006, 2008. Et la Moussibino Penza. Ok. On a bino avant. Yarouya Kosala banali, soi-disant analyse. Vous se renseignera bien. Vous à peu près. Supposition. Vous qui ne se renseignera vrai. D'accord? Vous qui êtes au Congo. Vous qui ne se renseigner. Avant Kofi na Sindi Balana. Est-ce que Kofi Azaki déjà marié? Na Congo, na Kinshasa. Parce que lui et moi, nous sommes mariés en 2010. Va te foutre la paix comment? Bon, nazongino na maloba na yo. Olobi que on doit apprendre à se renseigner. Hein? À se renseigner avant de faire des soi-disant analyses. Si toi tu es marié à la mairie, mais donne-nous l'adresse. Puis ça biso comment y a mairie na commune. Ça va nous faciliter la tâche. Kofi est une star. Comment il peut se marier en cachette? Kofi Aza star. Comment a Koki ko se marier en plus na Kinshasa en cachette? Et ça faut il bisote. Ce qui yo boyembaka bobata makate. Comment ça se fait que il était célibataire, il n'était pas marié? Comment a bali yo en cachette? Parce que jusque là na Congo, na public union surtout à RDC, nous on sait pas que vous êtes mariés. Comment star munene lokola Kofi na kati ya mboka na ye baye bate kabala Michael Jackson kuta sala libala lokuta na soi-disant une infirmière? On était au courant. Abota bana na insémination pour ye na sa relation sexuelle na moi si mon côté. Abota bana na insémination, on était au courant. Princesse Diana Kutu libale Koufi ake kozwa mundibu ake kozwa Kopé ya Mundibu, on a été au courant. Comment ça se fait que si Kofi, vous qui prétendez que Kofi a star Nabiso, a légende Nabiso, comment na kati ya mboka Nabiso, abala, toye bate, c'est que ba bomba kokaka mama, c'est qu'on a kaka kuzu. Pourquoi c'est même pas lui-même qui est venu nous dire ces détails-là? Un homme amoureux, un homme qui s'est marié, qui s'est remarié, pourquoi toutes ces cachotteries? Après, se renseigner. Comment nous on peut se renseigner sur Bossa Makamna Kuzu? Vous êtes censé être des stars, mais vous cachez. Dans le mariage Ango, il y avait quel chroniqueur invité? Est-ce que ta papi Mboma, il était invité? Hein? Est-ce que ma chroniqueur Bazaki est invité pour nos images? Pognon, c'est le Kakana Congo. Les chroniqueurs, les chroniqueuses sont partout. Bobengi Sakinani. Kofi qui chante dans les mariages, il y a Batunyoso. Comment dans le mariage, il y a quartier latin et beta quitté? Cindy Motema. Mademoiselle Manger. Nalibala Nabino, quartier latin, orchestre Nabino Moko. Propre orchestre Nabino. Et beta quitté? Et beta quitté? Parce que vous qui chantez dans les mariages des autres, bon, dans le mariage Nabino, bah, invité. Hein? Ben invité minene o bino boke o mobali no akenda ba feti na bango mobali no mta linga mbongo na libala na bino ata ba enveloppe hein président de la République premier ministre et ba gouverneur bazaki invité te mademoiselle Mangeant pour besoin ba enveloppe lui qui aime trop l'argent osomona te que là où tu veux te valoriser mais les histoires aux loba ça ne te valorise pas nous on n'a pas besoin de ça toloba qui nous ça la sortie parle de ta musique. Mais yo préférons ça la sortie au bête la biso vie privée na yo o ezaki kaka yako bombama ezaki propreté au joueur qui rôle il y a maîtresse au batako aux la place il y a titulaire c'est normal en tout cas tant que maîtresse tu as bien joué ton rôle une maîtresse qui s'est bien préservée qui a gardé le secret hein
qui est resté bien dans son trou jusqu'à ce que le titulaire à Longwe y ait qu'on soit place. Maintenant, quand tu dis que na Kinshasa, osons préciser que Kofi t'a épousé na Kinshasa, cela veut dire que osons reconnaître que Napoto, il a 2 papiers. Osons reconnaître que Napoto, il était marié. Parce que comment tu précises que, est-ce qu'en Kinshasa, Kofi était marié? Votre monsieur là, il a 2 passeports. Il se promène avec 2 identités. Identité à Poto avec un passeport rouge. Avec le nom de Olomide. Là où il y avait Alia et les enfants. Peut-être Babalio na Kuzu parce qu'au Congo, on ne vérifie pas. Na Congo, na 4 communes, ils ne seront jamais au courant. Au moment que Obibisa Namboka na biso mabe. Donc, yo ça la sortie médiatique mo chaotique. Donc, oye ko finga Namboka na biso, na mondio visio. Donc, oye ko laksa ke mobile moko abala na poto, mais na kuzu, na illégalité nyo surtout. Aye ko bala yo na Kinshasa. Parce que moi, j'étais au tribunal. Pour te dire que Kofi, ici en France, il était considéré comme un homme marié. Lorsque nous sommes partis, dans le tribunal Wana, il y a Versailles. Quand la juge, Azako Tanga, Makambu ya Jean-Robert, Batanga Kike, marié avec 3 enfants. Oui, nous on était là. Parce que pour pas considérer marié, c'est que Mikanda Obango Bazaki na possession nango. Et Zalaki, il y a monsieur qui était marié. Pour Mundele Aebi Kolobali Kambu. Concubin, concubine, vu Moi l'aider. On m'a fallu sortie médiatique, il y a Cindy. Cindy, oh, il y a aussi la sortie médiatique, étant que chanteuse, parce que à subir ma pression trop, on a vu dans ce quadre, Atika Kalobarte, mais enfin, Cindy Abimi a lobby face à la presse. Impression nous par rapport, il y a sortie médiatique là. Il fallait que tu aies l'organité. Oui, eloko oyo balakisaka reine ya reine liboso bandaza mwana mokeza oloba. Eloko taka reine aokola na royaume, aokola na château, mais eloko balakisaka liboso comment parler devant les gens. OK. Chance émission les gens on pas ndombe moko congolaise moko bo. Soki na ba chaîne ya mindele. Ko sambwa. Oh non. Oh, yo zo loba que non, na 2008 tu étais avec un homme qui était marié à cette époque. Mondela ozong c'est loin. Ah mais madame, vous êtes une princesse de couple. Vous êtes une princesse de ménage. Mais à cette époque, cet homme-là était marié. En 2008. Oui, il était marié avec sa femme à la maison en bon terme. Oh, tu chantais pour cette femme-là. Oh, il fallait que tu l'obatte. Toi, elle est venue à la télé pour s'adresser directement à Ali. Il n'a pas parlé de sa musique. Tous à Mayele. Il y a Mayele, tu as fouté. Même dans le tu l'obatte. Quand on parle de Manic de John, je veux parler juste de la carrière Nangaï sur YouTube. Tu n'es pas venu s'adresser à tes mélomanes. Tu es au compte à rendre. Avec qui? Avec Alia. T'es bête comme tout. Ah, il y a tant de classico. Autant de hein? D'abord, tu as montré l'éducation que tu as eu chez tes parents. Tu es mal éduqué. Tu ne sais pas te tenir devant la télé. Et ton mari là qui dit que non, attends, à Strasbourg, ce qui wapi. À quoi que tu as coupé ce bic na fatal. À ça, c'est notre devoir. Avant boire quand on a mis la balou. On moni fiasco. Omoni fiasco. T'as la fiasco na yo. Tellement au kataka singalolemu na oloba na manike. Etika yo libabe. Soko lobika liboso bati fo sala fiasco. Sala TikTok ko sala fiasco. O chance kutu ezaka ka chaîne moko ya fuataba. Ya boye. Bati ya liboso ya presse internationale na ba ivoirienne wana oba vanda na Côte d'Ivoire wana ba buaki ne ba buaka kana esika ba youtubers ba ivoirienne wana ba sambwise. Ba ridiculiser ye na niveau moko ezalate. Une femme pareille, Nini ridiculisé na discours na sortie. Elle a parlé de quoi d'abord? Est-ce qu'elle est venue nous dire sa vie privée? Elle est venue nous parler de la musique. Bien sûr. Elle est venue nous parler de la quartier latin. Bien sûr. Il y a quartier Sindit. Fala banda place à banda kit. Au quartier a été koufa nango. Quartier a été koufa. Ozo lo banaye ko s'imposer, ozo lo bana musicien moko oyo, ba oyo ko yé Sindi a lo banda yé pas Koffi Olomide. A l'acception terrain oyo ko fait sombi atongi tina suka.
Bon, confia la sango bato. Eh? So bato song bato. Confiance à la banda ko 4 bien. Na watali confie na banda ko ebate. C'est Confiance à la banda ko 4. bon banda ko nenyo se fa la sango. Ah, te azana ngo 4. Na 39 ans de carrière azaka na 4 ndako. 4 kaka, na oyebisa 4. 4. Ya, c'est un musicien qui a que 4 parcelles. Ah, maniqué. Rambo. Oh, Na bambongo nyoso zaka nango. mon fleury. Oui. Ma campagne. Mhm. On a salé la hôtel. Mhm. Vous comprenez? Oui. On a abandonné le coup à comment abandonné le 100. Il faut dire que la 3. On a abandonné la sonas. Ah ouais. Natanga lui en route. Na wata leki na banda. Ba mafinga wata mta casino. Ah. Donc pour yo sortie médiatique. Et lui banda nganga zonde ndanga doso bakabela ye. Ya mi balo a mon frère bakabela ye terrain na ba moleka. Tanga ima nzembo ya mwana wa kufaka ya moleka. Na ye mona amisa sombaka ndako ya ndambo wana tonga hotel. Nda soma na mbongo. C'est un patron comparé. Ah, sikoyo. Patron abimisa na mbongo asoma ndako te ya munene. Ndako na liboso na fi bakabela ye na ba moleka. Ndako na mi bale pe ba moleka ka. Mon frère ba moleka mtu bakabela sa sita ba moleka. Bakabela ye tanga ya nzembo. Papa moleka kabela ye. Albert moleka le père. Cadeau. Cadeau. Mon frère ça cadeau. Ah bon? Ngana lobi ala kisa ndako oyo ya tongi parce que ya gode ayaki na bandals. Alia ayena mon frère. Ya ina ni. Je peux faire OK na place. Mais oui, ta yoko toza ko to mwasi ko to femme au foyer to sala musala ba o wana pesa ka ora. Ba pesa ka makambo mwasi ndako azo gérer mobile bien te gérer to somba bo to tonga bo. Mais yoko to sa musala qu'est-ce ça na maboko na yo? Pas qui femme. Mais oza sous employé, oza sous cop. Ala kiception ndako o ya tongi. Na mbongo na terrain pene fandi l'équipe mon frère ezati. Mais ba vi signer na ba palais. Azan wapi Claudine pas na ba palais. Bon, si nini nene na ebite nene ya kuto poser question na ye. Claudine pas na ba palais. Fifi Boussa pe ba sombela ba palais. Et mon anate. Manique de John. Tolé Robert se fait la photo coutumier na nga, photo religieux na nga, photo civil na nga. Exact. Mais c'est ridicule comment on a moi si na niveau on a si le nom babala officiellement. Babala officiellement mais mobali atika la jamais ko la kisaka non, ngana ito sa en couple. Yo muto yaka ko la kisaka non, ngana yende to sa en couple. Po mobali atika la ko bimisa jamais. Mobali abimisa na Sony kana loma kama fali. Ne mobali abimisa na 2023. Sony ridicule na bimisi que non, na bimisi secret moko bomma mobali na Sony abimisa ko pesa ba bisi boso bato. Mobali a wanga na eti kaka yi le londe habite sortie médiatique on a il sa moi si na que non ngana ito manaka banda 2008. 2008 c'est ridicule. Comment basi baso ka sous Sony te mobali a présenter quand mobali lo bakata banda te. Yo moko moi si moko ya ofesha. Oye na ko la kisaka non, c'est ridicule tout ça. Conseil ni bo pesa bana na biso ba ya na sima. Ke mobali a wanga no me yo moko neno ko mibimisa. On s'en kongo za bongo te. Mobile pas linga ke apia ke ba biso. Mobile ya mobile abimisa ka. Ya ali ya ba pesa ebisi te balati ya alliance na musa. Ba pesa ebisi na miso ba tutu balati ya alliance. OK. Ni bale ya bisi te ba na fa pesa so ba bisi. Ambel na biso te. Bisi kaka. Bisi oyo zoba oyo ya long jama comment chapa. Na pesa pe keri chip bisi. Na pesa pe ya ido boko la pe bisi. Na pesa pe keri chip bisi. Na pesa pe mwana o chadra kaka ngai. Ape na photo ya bisi. Mais mwana na long jama comme ça photo ya bisi ko. OK, omoni anani keri chip wa sa pa mai kokamba. Ape na photo to kana to pesa na bisi. Na pesa pe kisi njora bisi. Mais ayende koma ngambo. Keri chimpi to pesa na visite. Seri to saba base. Chadra to pesa na visite. Ah, ya yende akomisa ngo ngambo. Seke ngape na zaki mo sa keri chipi, na zaki pe mo sa chadra kangai ba pa na ba photo ki sinjo ka pa na photo na e. Tout ça ce sont des gens oyo ba ma welisa. OK. Ba ma welisa. Na grandeur o bango baloba ba grand. Une femme qui est grande. Oso comprendre. Mbilabel abota na rochero mwana atikala ko loba jamais za mo sa rochero. Mais babota nkuna mwana. Jamais. Jamais Bilabel aloba ya sama sa rochero. Na miso batu jamais ndima. Mais moi mélodie na kati. Jamais Bilabel azo micro abie mo sa rochero sala honte. Mais babota ko mwana. Mais ye soso samaki. Mais alors ba te li papo na kitisa ke za li papo na ngai. Ya. Affection. Ton dimandeni. Affection la. Ya tout ça. C'est elle ne pas ouais ba ki ya goda ki ma danseuse. Nene ya goda ki ma danseuse. Ali ate. To profiter maman to ke na question parce que balobi Ali azo futa kaka oyo ye ya sema. Non. Nene wana ba nofana sona ba kongo soka zaka yebi kantela. Tatu na so to loki répétition. Atu na so to nofana na mon frère. Atu na so de baloma campagne atu na biso. OK. Ya gode akima danseuse ba komola na danseuse mbeto moko ba okabola ba chambre. Mbandane danseuse ba so danseuse ba continue katanda. Azaka na mon frère fanda wana sana chambre na ye. Siko ya ati taka Claudine AC Milan. Abane ko bati na Kofi na ba chambre na ngale oto la na chambre gode. Gode kita to la na salon. Akima pona bongo. Mobali alingi esusu te akrake da Ali yanga na te. Ali ayeba bango Ali azani fia poto. Ali akute loko te. Ali akuta gode benda gode kenda. Gode Ali akuta deja. Gode kenda. Azani na Ali azaka na ina poto
Ali atikala tetaka Godé Claudine Asemila zaka pire petit à Godé. C'est comme pas non comme la pire petit na. Mo ba no petit no comme traquer yo. Ba ndeko ya go Asemila na baba ndeko. Ba kono so ba na barumbu. Amemi barumbu mo bimana mon fleuri. Ofana na ndako oyo famille na yo e yaka te mo ba na pesa famille ya ka mais famille ya danser e yaka bala makabilo ko fela ka subilo na été ali ka biko Asemila. Ah ouais. Godé ki mapona bongo nene ya. Yo lo kuta tama wa lo kuta yo ya Godé ki ma Asemila. Asemila da futa karma. Ota matikali yemo ba sous valeur na été. Ta matikali yemo ko arrière ko comprendre que notre mobile yo comprendre oh. Na bana na rolinga donc on est qui si ya goya Asemila taka on nzoto Godé. Donc ka Godé kei yepe koti trouble na kofi. Kofi alinge so kofa comme enfant de la lia na poto. OK. Alinge susté. Nde yepe benda. Nene ya la vérité. On lo kuta makasi ya nene ya. Soko ebi solo te ba tunaka. Nandimaki te bandeko ke un jour nga glorifier na koya officiellement oyo senga Koffi Olomide pardon. Oui, pourquoi on singe pardon? Pour tata wana abando kangela mwana wana ndako biso na bando yo osidika ke non az égoïste aza mutu mabe akangela kaye alingeta sala be émission azakuta na réseaux sociaux te ayebaki le pourquoi. Alors que Koffi Olomide abanda ko mona o biso to bando mona te. Ayebaki ba vérité o biso to yeba ete. Na préféré Cindy aka o na Facebook to na TikTok te ke o ngana mona mikolo yo. Koffi ayebaki ke mutu na za mayele te. Yanga bande ko pexi na be émission. Yanga linga kitaza na réseaux sociaux. Ayebo lobate. Cindy yo musamuka ko yemba yo yemba anuka yo ko lobate ozala be émission te ko yebo lobate. Oyebi ko lobata mukite yo fo yemba kaka. Osali vidéo biso ba congolais te tant encore publier qui se zoa qui ont déjà to fandi na mo donc ato effacer tali biso te yo za nani na Congo po to yo lobelo te yo za nani na Congo po biso to bango yo lobelo po biso to bango sai lo ba analyse yo za nani na Congo yo za plus que Alidor mère santon yo za plus que bafana ya fali ipupa po biso to banga o bafana na maman Alia bazawa ba miyebi ba grand prêtre et mère ba ya ko lobate ba ya ko matana ba live te pona ko ya ko répondre ba chroniqueur to ba chroniqueuse moko ba ya ti so lingba bengo grande dame c'est comporter pe le quoi bango o lingba bengo deuxième première dame mais oza ko se comporter ko ba sitoche et sopio et sopio so buzoba oyo sale ezwika yote ezwina mobali na wana troisième âge na ibito wela mobali nona nanyo donc on a besoin de troisième âge wana oh faut ba fula mon bébé faut fula mon bébé pour AGC qui mon troisième âge pour keni wapi on doit attendre maboko c'est keboy maboko c'est kitina sebwe awamata na escalier awamela pema ndi muto yozo welela bawela muto azaki no suspect efandi awa muto maboko ese kitina se oyo okende wo isalembi ndi yozo yako welela yaya okowela chosila umona mutu moto ya wana yo yeto kabela yo comme cadeau zwa cadeau donnez-moi les cadeaux to kabela yo cadeau maman Alia mère 100 ans mère soukaka na baloko si ba lobela ngo déjà et si ba lobela yo ngo déjà mère soukaka na balcon bote mère eleki ya baloko bo supporter ngo ya banonzi mateke o bor nanga o mwasi nanga mwasa tonda charisme de mwasi ovia linga ki wana voilà pourquoi bando kangela yo po linga ki te pa yebeke yo no za tuba biloba maile mukie dala sikondo omibi misina poisse donc selon yo selon ba classe otanga ndenge ba botanga na ina wana soki mutu a marié na poto na Congo a marié te a célibataire soki pe mutu a marié na Congo na poto a célibataire wana selon yo yaya osumba yaya mon ndenge omibi misizo ba yo moko nana tinda ko yo répondre ba congolais nana tinda ki na bato ba côté la ko ba baluki elio lisusu. Pour 2012 maman Ali yana Koffi Olomide mariée légalement mariée na Koffi Olomide
2012 oyo ozoloba wana ke non ntango nga nabalaki ye ntango tobalanaki azalaki marie na Congo te makambo ozoloba na ata mona ya 10 ans koloba yango te makambo oyo ozoloba ata mona 10 ans koloba yango te eza soni ya kokende classe eza kozwa mayele te kokende classe eza kozwa mayele te na comprendre sikoyo meji 30 elo akimaka po meji akima na ye yaya batya yo ya kala batya meji 30 ya kala Koffi Olomide mpona yo atika meji lokuta lovundu batelemisa na biso mwana muluba meji 30 nzoto sembe elongi kitoko bebe batelemisa sikoyo yo mikuwa pe le vieux quadra mpona yo atika meji aboyaki ne bacondition wana meji aboyaki ne kobriser foyer ya bato yo ondimaki kozala briseuse de foyer okotisa trouble na foyer ya bato okabola tata na bana na ye okabola foyer bazalaki na esengo air nyonso kosekasika osala bavideo bazosepela air nyonso yo okaboli bango po enviaki telemaki place ya mama alia po oyoka otalika mon fleury obi oyeba nzimba foye Patrice oya noko awuti mboka ye noko aluli mbongo noko aluli ndako neti yoti jour okota na mon fleury oluli mon fleury oluli ndako obitenga fona kote siko fona mi fine siko na mi kotisa na nko okota ti batikela osiko yango siko pokoza na kimia te kimia yo kimia esila yo olukaki mobali batikeli mobali zwa cadeau olukaki mon fleury bazwi zwa cadeau mais il faut yeba les jours tata oyo ozala te boboni mon fleury wana yo sindi obando lekso musapi na musika na fandaka kuna na yebi ndako wana ndenge ezali piscine ezala mopanzi oyo studio ezala mopanzi oyo obando beta lisolo ndenge lelo ba danseuse ba ex danseuse ya quartier te babeta lisolo ya mon fleury ndenge yo obando beta lisolo ya mon fleury pour famille tata wana benga na après 40 jours bako na ndimi kote ba ondimo aussi ça 40 jours na lopango wana ba benga na yo pour se retrouver libanda ya lopango endimi la biso yo osala émission kwa Shagi Sharufa yo ozala kutu plus que Shagi Sharufa comment ça sonne poésie de foyer et basi tout ko besoin ko défendre ye ko besoin ko finga na ba commentaire wana bozo vivre vie moko na Cindy Leker bino pe boza ba briseuse des foyers voilà pourquoi bozo supporter bozo soutenir ko boza même vie bozo vivre même vie basi mabe o ba ko briser ba foyer batou esika ba bano yebite yo lingo yo dondo olingi nyonso koma ya yo likola bilula yo mboko kufa lokwa bansoyi esika bazo bomengo yebite basi ba mono yebite olingo mikotisa na kati olingi yo kape ndenge mwasi ndako ayokaka osuka ta wana te osala effort ya kobimisa sina mwasi ndako osuki wana to na bana okaboli tata na bana ye yo ozana kimia te vini mobimbe ozala kana kimia te vina yo mobimba tant baloba que le karma existe tout se paye ici-bas nyonso yo sali ofutango lelo te lobi te ofuta yango yo otubela na église donc otubela na église na bato oyo tina bafinga mama lia wana bakotubela na église bino to soni mpona kongo soni mpona komine na yo chango okiba na chango soni ozoya pe donc na tom to balalaka na ye ezalaka na 2012 azalaka marié na Congo te donc soki mutu marié na poto na Congo amarié te sinon yo wana loi ekinoki to loi normal soki lelo Cindy afingami eza mpona makambo ye moko alobi tala baloba soko oyebi no koloba te omoni koyebi no koloba te oza na yo makasi na oloba te vanda na yo kimia koluka na yo te oya okoleka na émission soko oyebi kokoka na yo koloba te en réalité Cindy ayebaki kakoka na ye koloba te fallait pas ya oleka na émission olobi yango posala mama lia motema pasi to olobi yango pena euti pena na kati ya motema na yo po ba ane o Cindy atangi wana eza ba ane o ali azaki na ndako ya libala na ye na 2008 ndenge ya lobi yango bomoni Koffi abandaka na ye koboya aya koloba
Kofi abandaka na ye koboya Cindy abima na réseaux sociaux. Ayebi capacité ya intelligence pe ya sagesse ya mwasi na ye. Yanga bandaya na ye koboya. Mais mutazo boya na ye biso ka te aleka ya kaka loba voilà. Résultat yango wana tozui. Eza pas si peu mawa. La famille, abonnez-vous, commentez, likez, partagez sur Facebook, partagez sur WhatsApp et puis partagez sur Messenger. Tukutani à la prochaine occasion. Nzambalola bate la bino, nzambalola pambola bino, sur les zambalano ya liboso, au moni chaîne na biso. En tout cas, tant vous s'abonner, activez la cloche de notification et vous allez malamu mingi. Nzamba pambola bino, tukutani à la prochaine. Bye. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.